bandeko balandi tozali awa na wa famso tout précisément na zikwa dia mfumu kimbangu tomoni awa bayaya balati bateni na bango traditionnel et bakopesa biso message pour bayebisa biso eloko nini yango babombeli biso. Yaya okoki ko se présenter s'il vous plaît. Yenge kieno ngai ya mengo nazali kesa ya bundu dia Kongo na wa famso na zikwa mfumu kimbangu matondo. Ngaya ya futila nazali kesa ya bundu ya Kongo na zikwa ya mfumu kimbangu na watamso. Ngaya ya mayazo ya mfundu nazali kesa bundu ya Kongo na zikwa mfumu kimbangu na wafamso. Yenge kieno ngai ya moseka nazali kesa na zikwa ya mfumu kimbangu na watamso. Yenge kieno ngai ya makese nazali kesa ya bundu ya Kongo na zikwa mfumu kimbangu na watamso. Yenge kieno ngai ya ilunga nazali kesa na zikwa mfumu kimbangu matondo. Yenge ngai ya kasa moko ya bakesa na zikwa mfumu kimbangu na watamso. Makete moni baya ba se présenter sikoyo yaya bokoki koyebisa biso événement nini yango bozo ko préparer. Événement to nango toza juste na fête ya Yaya Kimpa Vita oyo azalaki prophétesse na biso na mabele ya Congo oyo akufaki le 2 juillet yango lelo nde eza mokolo na ye toko célébrer le 4 juillet 2015 na wa femme store na zikwa ya mfumu kimbangu yango to profiter to kosala appel na bana nyonso ya Congo baya to separa na bango elongo po bango baza bandeko na biso ya moko tobenga bango pona mosala oyo tokosala mo biso nyonso elongo ekozala esengo mingi pona appel oyo ekoma na mwana nyonso vraiment ya Congo ameka koya ko participer le 4 juillet à partir ya 14h nde tokobanda cérémonie na biso ya bundu ya Congo pona ko lakisa batu monene ya mama Kimpa Vita mokolo wana matondo. Yaya eloko nini yango koyo bakisa pona journée wana. Bonga na baksika boyeke bandeko na biso nyonso na oyo bayebi na oyo bayebi ete eza losambelaka wapi yaka oya esika oyo ozali longo na biso yoka mama Kimpa Vita alobelaki nini abundelaki nini na mabele na biso ya Kongo. Yaya yo obengisa pena bana eloko ngani na bakisa ba parents boya bomema pe bana parce que ya na biso abandeki musala na yazaki yang jeune fille très jeune mais asalaki musala na yo tata nzambe apesaki ye ndenge mo pende biso tolakisa bana na biso lobi bango bakoya kosala oyo biso tozosala oyo mpe ya Vita Kimpa asalaki yango to bana batikala bandako te baya mpe bamona. Yaya yo pe ozana message à relancer. Est-ce que batu nyonso basengeli baya epekisami mutu te? Bon, fait il y a les 4 epekisami na mutu te ya lipo na mutu nyonso poso moyindo nyonso wana na posa koyoka histoire ya Yaya Kimpa Vita aya jour wana koyoka donc na nina beta pe c'était ezali ke biso bayindo to négligeaka tout monde na biso puisque so totali bien Yaya biso asalaki mosala pendant 3 ans babomi ye. Grand maître Jésus asalaki mosala pendant 3 ans babomi ye. Mfumu Kimbangu akotaki na prison asalaki 30 ans 3 ya kati babomaki ye. Donc boya boya koyoka oyo nyonso Yaya wana asalaki mpona biso et puis azalaki yanga asalaki mpona nini so azalaki motinda ya Nzambe ta Nzambe te. Yango tosenga boya mingi boya koyoka histoire ta ya jour wana ape bozonga na bino na bangoma na bino ebenga mpona mutu nyonso atondo. Okay, Yaya bato balobaka portugais opesa un message? A mensagem é para todos que falam português, porque muita gente confunde quando vem na palavra Congo. A palavra Congo não significa congolês. A palavra Congo é o nome de Deus, que nossos avós chamavam Deus, e chamavam Nekongo Kalunga. E a mensagem não é só pelos congolês, é para toda a raça negra. Tanto que você fala português porque
até o sul de Angola, tudo faz parte do Reino do Congo. Então, todos pertencemos ao Reino do Congo. Os brasileiros, os negros brasileiros que vivem no Brasil, todos saíram do Reino do Congo. Os negros americanos, todos saíram do Reino do Congo. É bom sempre a gente voltar na nossa cultura, aprender o que é que se... aprender e entender o que é que se passou nos anos antepassados e porque em Angola temos um poema que sempre se diz que um dia havemos de voltar. Então, vai chegar um momento que a raça negra tem que voltar na sua própria cultura. Matondo. tozobenga kaka bana Congo nyonso esika nyonso bozwami boya bosangana na biso mokolo wana le 4 juillet matondo. ngai yakasa nazoloba kaka mpona kobakisa na ndenge baya mosusu bauti koloba sango ya ya Vita Kimpa aza ya oyo abundaki ebele mingi mpona mabela Congo mpo biso bato mwindu tomeka koyeba bonzambe na biso apesi mpe eza mpasi mingi na motu oyo ayaki kobundela biso kaka biso moko bato mwindu mpe bacongolais motu toyaki koboma ye eza biso na biso tolingani te totika kolongola totika kozala na kiboyini wana na biso na kati na kati na biso bayindo yango wana botelema boya koyoka pourkui bato baki ye mpona nini ayaki kobundela biso bato mwindu na kati na mabele na biso ya Congo. Tozobengaka bato nyonso baya koyoka sango wana ekozala malamu mingi matondo mingi. Okay. Yaya siko baluti koloba awa ke ezali nde bato babindo bango moko bato babomaki ya Vita Kimpa. Est-ce que bino vraiment bondimi ke mutu moyindo ye moko azwaki likanisi wana po ya koboma ya Vita Kimpa? ezalaki bongo te bango donc na bakaswadiza ezalaki bato ya mboka oyo bamindele nde bato bayaki na likambo wana lokwa biso mpe tolinganaka na biso te nde bango siko bautilize biso na nzela wana nde bango bakotaki yango nde batumbaki ya Kimpa Vita yango tobeleke boya koyoka na oyo ebombama masweki oyo ebombama boya koyoka mokolo yango matondo. Okay. Namoni toza pe awa na Mbuta Ngimbi oyo azali mfumu azikwa ya mfumu Kimbangu. Donc tant mosusu aza na message moko oyo alingi koyebisa bino batelespectateur. Mbuta Ngimbi ye wana oza na maloba. matondo mingi yenge keno na apesi bino bayenge bambuta mpe bayaya bandeko na biso nyonso tu baye bino bozaleli kombo na ngai Mbuta Kusa Ngimbi nazali mfumu azikwa nazali kesa mbundu ya Congo nazali mfumu azikwa azikwa ya mfumu Kimbangu awa na mboka ya Angleterre. Tozo organiser Kinshasa ya Vita Kimpa le 4 juillet 2015. ezali oyo bamazikwa ekouta partout na Europe. Tokoyamba bambuta mpe bayaya na biso bakouta na Suède na zikwa ya Mexico mpe ya bakulu. Tokoyamba bambuta na biso bakouta na Belgique na zikwa ya Mbanza Yenge. Tokoyamba bambuta na biso mpe bayaya na biso bakouta na mboka ya Paris na zikwa ya mafuta mpe tokoyamba bambuta na biso bakouta na kampo oyo ezali na Allemagne et la Suisse. Et tout le monde a besoin de Birmingham. Donc, tout ce qui n'a pas de bateau, surtout na bateau nous sommes sur le cas. Koyeba, maté à Bundia comme on a solo, baya na biso elongo le 4 juillet 2015 awa na wa farm store. Ils allaient précisément na Placos Lane na Business Park il y a Upland Business Park. Tout ça musika mingi te na station ya Placos Road. Donc on a bus les kaka ezali 158 oyo utaka Stratford peut qu'il na Chingsford. Donc à partir ya Placos Road station ezaka na 3e et 4e arrêt précisément le 3e arrêt là c'est Tozaleli.
donc tosengi bino boye bolamu mandanda be service kobanda na partie à 14h. Après wana moi masolo kosololama moi tokomela mwa moke mpona koyamba bandeko na biso bakouta epai na bipai. Donc oza mpenza welcome ndenge tolobaka na anglais yekalusa komona batata bakuntulelo basikla moke matoni. Mpona nini bino boponi les 4 parce que normalement ya Vita Kimpa azongisaka molimo na ye le 2 juillet. Ah, matondo butamuntu le 4 parce que ça samedi, le 2 juillet koye 4 na semaine bon, compte tenu ya banisala pe activité to sana yango na bana classe tout consort yango to dini to tira yango samedi pour permettre batu baya o pasa ba mam ke libre na engagement mususu. Yango to tira yango le 4 juillet. Merci pour la précision. En tout cas, batu nyonso bakoyoka boya na bino vraiment na yenge pour cérémonie wana soko yete oko regretter matondo mutamuntu na moto ko bengisa eza ba pasteur ba combattant bato bazo kama ba parti politique ba mama ba papa pe bana na biso mama qui va vite eza histoire na biso ça nous concerne et c'est lieu muto ba histoire na yo avant ko yeba histoire ya ba paya donc to bengisa no boya boya nous na et sengo pe na yeng matondo ingeta en tout cas bayoki yo bakoya na bango matondo mutamu